On n'a pas tout se prétendre que Badaba chef coutumier. Chef coutumier, ou lalo la mouki et de la gâte. Mon pas comme mon candidat à la nomination des chefs de groupe Massalé acte de nomination d'un gouverneur à ville à Salara a nommé bourgmestre Maro quelque part dans la commune Maro X à pouvoir destituer le temps où il y a les. Le Premier ministre va nommer chef de gouvernement à Tcheba ministre naïe. On a droit à la ministre, on a temps où il y a les. Nangunga nyusu ya sepeli ga longola ya droit ko changer parce que yimba tchaki. Ngana bakana ngai na grand frère nga Salomon tous aller indivisible. So batu baye bakate baye bangono lelo. Chef Salomon abimi ngande na landi. Tata moko, mama moko. Soki Salomon azalaki originaire ya Bingite. Ndenga kazo Bingite. Soki ba pesa ki po yebi kezali mboka na ye, mboka mama na ye, mboka bakoko na ye. Eh bien, oncle nanga azalaki très sage. Famille nangai se réunir. Ba boko kena ba midi à 14h. Que to kende boye to zonga boye. Et ko sala ke makele zala. To boye makelele. Bingi tana ba lignete. Et ta na ba clanté. Que toro ce qui Salomon a confié et comme toro bato et dans la gâte na bingi da kaka ligne moko. Premier chef à bingi koko nangai. Deuxième chef à bingi koko nangai. Troisième chef à bingi grand frère nangai. Quatrième chef à bingi daki mutu na obenge noko. Mais il a pouvoir na été parce que da mutadomi. Cinquième chef à bingi chef Salomon mboka na ya mama na ye. Ngana sixième chef à bingi. Il y a une nomination pour na botama mokonzi. Yo ba nomaki yo faut que ne pas muta nomaki yo. Alaxa ministère au kondo sala. Ne pouvoir continuer de rappeler que na chef continuer na bingi na bando sana ministère mo songolote ba nomaki ngate. Na botama mokonzi ndeki bokonzi wana lelo ebimi après décès ya ngai. Famille nangai pour ngai tchenga chef bingi na installé établi na village bingi na vandaka na bingi na vandaka na daipenite na vandaka na kinkolete na vandaka na mikonga te kingasanite na chef kutuma vandaka na village ne da place boya vanda place musote ka vandaka caméra so baluki ndako ngango na sala ka mission awa na bingi na sala ka mission na libanda te na sala ka mission na maite na kiti permet na mai na sala mission te. C'est la mission à la résidence dans Ngaï. C'est le cimetière Bakunda Bakoko Nanga Zaraga Awa à 2 mètres de la place à aller. Cimetière Bakunda chef Salomon. Place où chef Salomon aller. Awa à 2 mètres à Simanda Kunavanda. Ceux qui vont aventurer au Salam na plateau de Bateke précisément dans le groupe Ngakati. Merci. Na osenga na ministre intérieur. Ba collaborateur na bazako bengi saka biso kuna na kombo na ye. Parce que Bengsaka Biso qu'on a tokende, soit disant que VPM a invité Biso, tokende qu'on a assemblé sa Biso Makambuya, le chef coutumier. Ça m'étonne. Biso le chef coutumier, tout ça, dans le département coutumier, où il est pour le moment aller géré par CG Augustin Mungimbi. Ce qu'on a besoin de se réunir, à ressortir vérité Moroboy. Il faut accourir Kuna. Le VPM faut faire la mission, le cabinet, on est dans la batata Moroba. On a le coso ya kozwa bataba basala ba ferme na ba bisika bazo pesa ka bango na ba bela l'état bazo teka na ngamba parc ba komi ko inviter biso na kombo na bino na kombo na yo VPM que ministre intérieur a bengisi yo oya bazo bengisi na téléphone na invitation te vers 16h bazo benga ngaka no VPM bazo bengisa yo te to ko sengi recadrage ya ba conseiller na bino ba directeur na bino na ba bourgmestre de tous les 24 communes ya ville ya Kinshasa ba sombi makambo ba chef coutumier zo pesa bango ba ndako zo pesa bango ba mituka musala ba botinda bango ba commune ba sala ngote ngada na mikanda ya ministre ou dali collaborateur na bino ministre paix à son âme ministre Mvunzi maire patron ya CSRCC et ça tranché les camps
na PV na ngai ya famille ezali oyo ba établissanga comme chef coutumier du village bingi bingi définitif intérimaire te ba trompaka un chef coutumier établi famille na ngai tchengai l'état congolais et reconnaître nga mais nazo ka mongada mi kanda ministre national place bozo kende tozaki na ministre na biso délégué Mvunzi Meya asali document na ye apesi na tanango soko lelo ba biso VP mazobe nga poison c'est sous dossier ngo bokino hôtel de ville bokino ba ministère provincial bokomo ba document depuis yana nga dalaki dossier bingi bingi dans la relation na conflit village bingi bingi bana ya kingakati moto ozo créer conflit bana ya kingakati lokola papa na bango asala ressource loko moko te koko nanga bela vi age na ye bana bazwa monopole wana ya kusalaka mikanda na mikonga awa na campagne na biso awa na mikonga pa monsieur Laurent otasalaka mikanda na komona ye John mwana munkani ba benga kele lokwa benga de ceux qui soit disant député a remplacer papa dans l'assemblée John Joël na Jérémy bango ba mitaka sentir papa na bango ba document na cordon na bango soit des accords chef coutumier na cordon té na pouvoir coutumier cordon dans la caté ngana village na cho cordon yozu mboko na ngata cho cordon ni ba collaborateur ya chef et la kaba membre famille na ye Laurent Dali Muyaka ata Muyaka na mutekete tant bazo recruter bateau ba côté na mosala ya l'état parmi bateau liboso oyo ba joie ki bango na mosala ya l'état o ba yebaki bik papa na ngai à l'époque commissaire des zones Yakayoka papa na ngai dali parmi bateau ba fongoli ba quartier lelo na commune ya Nsele Mikonga papa na ngai mota fongoli ya ba umbu papa na ngai mota fongoli papa na ngai mota fongoli Kindobo papa na ngai fongoli bioli quartier Belé oyo yaki ya kala asali na bankie Léon watanga wana ba ancien asali na ba papa nani papa so mon solo bato oyo basali na papa na soko kelki nkole quelques-uns ba kufa quelques-uns ba en vie tant au pouvoir bo maman na biso yé parce que côté bo papa na biso kuna ba grand frère mikolo bazali na ko kende ko wela eloko ne ba kuloto na ngate non awa lere ngonga na ngai koki ya na ngala so invité famille se réunir babi non Platini va ne bonga sans contestation une année après yo uti soki wapi ozo bisa biso ozo lo bape na ministère keno ngana vandaki na ngai ve John abengi ngai oyaka papa nommé comme chef coutumier ngai na nga soda te place au gouverneur à ville faut au fond la mise bien de ba bourgmestre gouverneur nani na kosenga suna VPM au fond la mise bien na ministère intérieur wana botuna général Amouli ba policier ba komi ko kima policier a une nomination a commis chef coutumier mise à disponibilité à salité quota zo tapete à sous-commissaire principal na tenina munduki koto chef coutumier a bingi bingi awali pe bato bambongo oteka pe mabele muto aso mabele pa wili soka lota ndoto mokolo moko za chef a bingi bingi au même na village ma ndombe musika ya nanga Saloma Koti na village bingi bingi na 2012 era Koti na village bingi bingi ateke loka moto te bisika oyo ba prédécesseur ne ba lekaki a respectaki yango ngana na pouvoir bisika oyo ba prédécesseur nanga baleka etali respecter yo lobi kenga suna Koti na kobuka nyonso après na reprendre ata tous les présidents fatia Koti na pouvoir na ndimité bisiko président Kabila atonga ki ubi abongisa ki yaki na bulldozer abuki pa na kotonga ya sika ndoto wana uzolota na bingi bingi kolota rangote vanda na bandako ya ofele ya fait maréchal la personne na Daipen mbongo no boka na ba ministère lokoso mba lupangu posant lupangu te posant lupangu te mon frère mutasali ke ozo même matricule ce chef Salomon maloko tu na vie moko mo konko la commission police bandi musala la police na Daipen pété matin na Daipen boniko longwate fallait que général ka songa la mise en place azuba police mususu bazana ki sayo na Kinshasa batina ba intérêt ba ki ma répondre ni
au bandi musala ya la police au bandi ko bandi musala soda na Kinshasa au kufeli na Kinshasa pete matin na Kinshasa dala kate oula ngande ko ngate tozane pe famille papa na Willy azali camarade ya koko na nga munkani so bato e bakate papa wa boti Willy leki na ye comme na ye fils mukoko ali chef coutumier na village Mayendombe mutabandi bingi ezali koko na ngai comme na ye mukongunu pona kimia alors na koloba boy pona Willy match takate na loba clair oya se centra que non azali originaire ya village bingi originaire ya village bingi bango so abana na ngai so bazana problème ba ya ba komona nga na bingi maboka za polele mais Willy okena Mayendombe esika bokonzi na bango ezali atika comprendre bato mama bourgmestre a signé mukanda na jouer mère na kei ngai moko na bureau mama bourgmestre na ba famille na ngai toke komona mama bourgmestre abi chef nazali princesse nali chef coutumier pe na mboka nanga na sakana kana coutumier te na koyebi soza mwana nanga na boti na signé document te au signé te avant na côté na bureau na ye na zaki malin na kei ko luka na ba registre communal union so na ye ba mukanda ni o mama signaki ezate na sali violence ko luka mukanda on a tina ke ko zo yango mukanda ba laxi za bien mais landela mukanda na kate ezana ba numéro te ezana ba date te mama bourgmestre muta signé ezana signature na ye bito moni division urbaine ezo gérer biso ba chef auto na ville province ya Kinshasa mama bourgmestre ya peine a hôtel Ngwala connais pas chef coutumier aller mais les rena commune en Sele pour azwa sur c'est bien tout ça na département mo na commune na biso na ya affaire coutumière nous avons géré comme on a immaculé il fallait qu'il a tout na ye document wana ezali usage de faux na ba registre communal ezate na document wana ezana mutuka nanga ezana numéro te ya registre ezana date ya signature te mais razane politicien beaucoup ça politicien abeta mine lo moko be pas loko moi 25 bo promettre qui et si le no bomana on a ce que je peux ajouter Salomon na Platini ezaka nzete moko na ko bisa bande ko nyosto o bazana besoin ou bien abandonner ba parcelle na bango pona ko ba remer moko na télévision yaka na lopango na yo salamu ta ko botola yango azate ndenge chef de l'état beta ka tolo bulantulu garant ya nation ngapena beti tolo ali garant ya village bingi mutako sabinote biso tozana ba ja sécurité to ndima désordre na mboka biso ndeli pour awa toza face à face à Kibomango ezai pa na biso to ça sécurité Kibomango mo bimba itandi nyonso ti ba ko continue ça teke milice ko ya wate